nga mikuma na nga nyonso ngamima déjà na réseaux sociaux donc moto awa betoli sur la septième azati so mbi ko sita bagava na ikuma bote kine na ikini makati ngamo na pesa ine ko vérifier na vana na ikuma wana c'était baga kene na ba ko pesa adresse na nga nyonso kibisika nga na vana en plus nga ole yo pesa matière batinyo na adresse na personne ba adresse asa ebi ebandela nga vita na utaka matata na yela zunda kuna nga moko ya liboso nanu ndako na nga liboso na banda vina nga etre ba bona nanu nga mona ndako asa ebi yango adisi ebi yango na kwa gambela ona linga kono bate bon so vina nga te bon so ba otanga na télévision netinga ana pouvoir tenga to koleki ofingi ngai ça 50 millions de fois na koleko na télévision on sait on kanzamba pa bola merci esili on a fongolo nzela ta na osinga loka nzamba pambola esili po oyo yanga nyonso mabe na loba villageoise o na uta mboka na sumana ba nini bana matali ba ebi wese wana ekuchevi wese ekuchevi wana ba bagunze maso suli bo doi mati soto mati oh nyonso wana biso to sala mwana matali bana matali meza ba o mes o ngana bota mana mboka ngana bota bana bakongo oh unena matuvi na ntoto nena ngasumbana terrasse te il y a des termes. Ah, Boni, il y a des termes. Bon, non, ça, on en français. T'es lingala. Là, besoin t'es. Dans la porte, on a besoin de lingala. Pour la toute première fois, Madjabou Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Madjabou Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. bandeko balandi ya le code de bonne conduite bino baye bokozwa libaku ya kolanda émission on ngambu ya Sarah Tola télévision na ngambu pe ya Top Net télévision bokolanda émission oyo esengo ezali ya ngai votre frère Tadinga Lapa ya koyambela bino lelo cette grande dame oyo ozelaki mingi to annonçaki déjà boleki na ye depuis mokolo ya lobby mais vous savez bango bazalaka na misala ebele ba rendez-vous ebele ba mama na biso o batombola théâtre o basali mosala ebele na culture ya mboka na biso bateki pe image ya mboka na biso akozala awa na plateau oyo lelo ye na ngai na Sarah Tola toluka moyen tosala mosala ona ndenge donc esengeli mais mpona kopesa nanu Sarah maloba aluka moyen a glisser ce qui azali na un mot. J'en profite pour dire un grand merci à Maman Bijou Ketani. Maman Bijou Ketani, merci beaucoup maman. Nzambe Azala na yo, Nzambe Apambola yo. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Maman Bijou Ketani, merci beaucoup encore une fois. Et Maman Yvonne Mbangou, Maman Yvette Mbangou, j'allais dire.
botela bino bisika ezwa bino bon deli mpona monopolise parole te ofongoli biso c'est-à-dire na luka moyen apesa Sarah tola maloba po toluka moyen tozwa invité surprise na biso mais je pense que vous avez déjà compris que azane biso solo surprise te parce que bon délire afongoli Sarah tola mbote dadi mbote pe na mama na biso 7e bagarre en tout cas mbote na oyo ya ngai mbote na bandeko nyonso tokolanda biso na Top Media Télévision et puis na Sarah tola TV mbote na basponsor na nga nyonso Majabu Gospel, Azir, Jimaji Kadasa, Fondation Sarah tola Gamolato, Gamolato azoya awa et puis ensuka kuna tozana SCPLisa ya Nanata Kaza, ils ont penda espace dans kuna. Alors merci beaucoup Pena Tata pour Fabrica ma grande sœur chérie, ba meilleur fan du monde, ba fan de Sarah tola TV, ba fan Moro, ba za averti, ba film la raté, ba fan instruit. En tout cas on a passé nous bambote, président bébé na la présidente maman Nathalie. Na bandeko nyonso vous en avez commentaire, je vous love tellement trop. Donc merci beaucoup pour mon île l'autre ya Melbino maman na biso 7e bagarre. L'actualité nous oblige de faire des analyses, de chercher des informations. Et aujourd'hui Melbino 7e bagarre. Maman 7. Bonjour. Bonjour Tola. Bonne santé. Oui, na Molanda comment ça va? Ça va très bien. En tout cas, ils ont mon anaka qui est là. Sarah ba émission avant et puis na lelo en tout cas tout le monde a vraiment changement nzambe wana pinda za langa vidao azama kasi nzambe wana za mystique ouais on a battu sur wana soki na zalaki vraiment distraite mais tant tellement que Dieu est bon donc je suis toujours bon. En tout cas merci beaucoup cette bande ko ba olanda biso ba question parce que na essaye bango déjà que na oyamba 7e bagarre dans un plateau na biso na papa t'a dit baba kituna ina mkombo na ya 7e bagarre et uta wapi et puis et yaka na moment nini babengo 7e bagarre. Ah merci beaucoup pour la motuna kombo ya 7e bagarre ouais comment référence oui basi nyoso minga to koma c'est ngana 7e bagarre donc otika marque moko boye na communauté na biso ya kombo 7e bagarre. Voilà 7e bagarre en tant que sportif ndi bapisana kombo 7e bagarre. J'espère que bayebi que la première bagarre, deuxième tir, la 7e bagarre. Wana na judo. Na boxe za ka round, biso za la bagarre. Voilà. Et là ça la ki mungweri, président na mungweri père son âme, tant ayaka na entraînement na biso na matete na marketing, na club na matete. Akutanga, l'état na aluka loningisa. Parce que ba mettre na nga ba koti, ba lobi que 7e bagarre bazo luka yo. OK. N'est-ce que président ce que yo et attirer attention, le dit oh on a bien l'oningisa pourquoi on a dit l'oningisa mais ba bien 7e bagarre abi non il faut jouer na comme habiter président de combat sport habiter on peut jouer na moi mais après ça on a chance de jouer na combo na les tikalati. Ah OK ça na combo utara na sport oui. Et puis au fur et à mesure président alinga qui s'incarner na combo wana mais sinon combo on peut vendre et ça en tout cas il va ça là on est trop fier vraiment trop fier comme on est betisanga et betisanga donner pour na succès donc mutu atali boye ba caractère na yo nous ko afficher na ba rôle bazo pesa yo moni que batu muso bazo penza ya solo okuta na vraiment la population boye même so côté na le pas mo boye mo obimezati au monde ba mille la baye plein batu baye akobi maté donc faut pour pesa ngata moko ba beta ngai donc voilà c'est une bagarre mi manga na makaboni. Merci beaucoup 7e. Actualité, tu regardes l'actualité, mais tu retournes à la question, c'est très important. Pour les artistes, ils ont l'émission. 7e, là, dans le plateau, on a oublié de la mission, mais on se retrouve à la théâtre. Tant qu'on embrasse qui peut le monde, c'est facile pour nous, pour s'en sortir, pour ça, la combo, le donner, va venir au 7e bagarre. Le sacrifice, ni au salaire qui peut comment aux alliés. En tout cas, nous avons bien dans la villageoise, nous avons Congo, à partir de la taille, nous avons le président Moubéry, nous avons le président de la DSOB, nous avons le président de la DSOB, nous avons Kinshasa, nous avons Kibango, nous avons Salatier. Nous avons accueilli, nous avons la demande, nous avons laissé Kawana. Donc, première scène, nous avons Kendaka, nous avons une Wabelora, qui a son âme. PDG Wabelora. Nous avons accueilli. Wabelo nenga mona ngaka na musika alobi ah fi wana zana ndora habité aza artiste miso na auti matati abia OK ici wa
namoni bandeko na ngai balove kila ou badisque d'or badelape bango nyonso tout presque po bijou laka nayaki na nsima donc nga après une semaine de bijou aye obligé otaki na nini epai ya maître epai mpe ya son ame baki nyonso na obeta masolo mpe ya son ame esali bien te mais esali ke eza monoko parce que déjà eza histoire toko changer yango te moye po changer bakombo na place ya bakombo na bango eza te te namoni ke nango na balikambo boye mpe ya soname nalo bango mpe ya soname donc esalinga bien te donc milimo na bango koma epema na kimia donc nde ntango ekosala bongo nde e après naye wabelo te bakopesa parole wabelo te kotia mwana mwasi wana amatanga na se mona après 2 semaines donc naumelaki mpenza te nga vraimen tuka naumelaki te nazalaki vraiment donc na bachance na ngai après 2 semaines talaka nakotaki bambato bamoyindo bato bazalaki te basuper bacarine audience bato bazalaki pene ebele bapenalty babuyibui tala bana basi wana nyonso surtout siko bazwi yo bapesi yo role nde place bakopesanga role ya mama paster ya motema mabe mpo nazalaka mwasi ya mitro donc mama lolingisa donc voilà eza parmi bapiese oyo yango nde epesa liboso ebisanga esosola yango wana nde fungolaka nga nzela donc voilà ntango naye kota na 3e film nde oyo ya 7e baga oyo nabetaka de longue azokaka na lokolo oyo so bazobelanga na mire amatina na mire abelanga 7e barbare donc nasengaka ye merci président po ntango azotanga barbare wana yango nde espèce omatisa mafuta voilà population mpo bayebanga lisusu yango tolobaka soki moto aza na scène ojoue na scène ntango akoma moninga lesa mpundapunda lesa mpo moninga ayebana mais ozomona ozojoue na moninga na scène oke koma moninga ezalaka malamu te ok différence nini okosala na théâtre lelo oyo ozomona lelo oyo tomona lelo na théâtre obino kosaka kala est ce que moi différence ezali oui différence ezali makasi théâtre kala ezalaki tozalaki na mwa bafacilité ya bamakambo ebele na baproducteur omona producteur soki azobino na mosala osentir maka wi nasalaka mosala théâtre donc oza na tante ya kofungola ta mosusu terrasse moko boye ya kofungola eloko moko boye malewa moko boye ya kosala eloko mosusu donc espace eza te parce que bokotravaille du jour au jour en plus ntango otravaille du jour au jour wana bokozope bambongo moko ya bien bacachet moko ya bien mais sikoyo ya lelo ndenge tokoma boye okotravaille du jour au jour okokokisa ta cachet moko te ya producteur moko na mote okokokisa te ozomona donc tokoma kosala kaka oyo tokoma kosala siko mpona visibilité kombo elimwa te kombo ekende te ozala kaka donc te ça donc mingi basi bamikundama donc voilà est-ce que moi regret moko ezalaka ke oregretaka mpe so nayebaka mena mpasaka na ngamondo te na regretaka te mpo depuis bomwana na ngai na bana olobakisa keno il faut nasala théâtre yango natikala koregrete te na trouvango normal na bamauvais souvenir nyonso wana na trouvango normal na biloko nyonso okutanaka na bashop boza bajournaliste bokutanaka mpe na bamakambo donc baproblème donc voilà eloko nyonso donc faut kosupporte yango kaka ata choc eye ndenge nini mais naosenga merci na badame oyo ya biso ya baartiste comédien oyo vraiment bazwi susi mpe ya kofuta baninga bakashe moko ya bien ke moninga se retrouve donc vraiment merci parce que moto mosu obengo bomona ofuta $30 azofuta $20 donc ozoyeba te yo moko na ndako wana osala badepense ebele mais osala nini obi nakende kaka mpona nakompete kaka nalimwa te donc ozomona yango naosenga vraiment merci na Belle Vie Kandi ndenge azoki likanisa kobenga 7e baga nazalaki surprise nandimaki teke afutaka bakashe ya bongo vraiment ntango namoni enveloppe na ngai na transport na ngai vraiment nzambe apakola wi en tout cas nasepelaki makasi na comprendre sikoyo yango pourkui bato batiaka bakala na comprendre yango ngabi mosusu ebimaka bango nasalaki analyse bango na comprendre ngabi oui ngabi yango vraiment na comprendre nyonso en tout cas Belle Vie Kandi nzambe apakola yo vraiment en tout cas merci kotika yaya na yo te continue kobenga ngai nakopesa toujours le meilleur en tout cas merci en tout cas baréalité mpe eza ebele na kati ya mosala na bino tokota mokie na 7e bagare lelo touta kotala bédition oyambi jésus christ comme sauveur mokoti mpe mobisi na yo esalaki yo na ndeni rencontre wana ya koyamba jésus christ événement wana esalama ndeni mpo toyebaka bato ebele soki alinga akutana na yesu ezalaka kaka
nzela na likamwa boye ekomisie na suka mbala moko akimi mbango akoluka nzela eglise yo ezalaki circonstance nini ngai ekoma kosekisanga na banda kolela mesiko na koma koseka po ete nzambe asala amen 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 vraiment ngai ntango nzambe abendi nga nazalaki nanga na vi na ngana nabeta lisolo na télévision nazalaki na ndako na ngai nyonso ezalaki ya bien nazalaki na bana na ngai na fille oyo na bandaki kovivre mais tellement ke namoni ke na changé na bongwani nabiki no il faut natika oyo nyonso ezalaki na ngai ya mabe mpona banda kovivre na mona moka wana parce que ata so nalobiki nazwi kopo nazwi sale nazwi lutu donc nakose retrouve kaka na eloko donc namoni yana nazomemaka bacharge nde mapesanga kotala ye na boyetime kotala kati ya motema na ye nabengaki mingi Georgine nabengaki Georgine ntango nabengi Georgine bato bacomprendre Georgine oyo nga nabengi c'est mama epela mopelisi moto c'est ma sœur Georgine azwi nga abi na ngai kanga motema supporte nyonso yakovanda epa na ngai naki ovanda epa epela pendant 11 mois. Hein? Ah oui. Mais tu es pas comédien pour l'ingana 11 mois. On a été nous qui non tout ça dans la bassamble tout ça va être critique parce qu'on a beaucoup de aujourd'hui on a des bons on bomba donc aujourd'hui on bimisa la donc non c'est ça. OK. Ça les 11 mois pas là. Moi on a eu ma témoignage dans la 2019 comme controversé vraiment très difficile. Famille moi si il y a moi sur la bande ko vivre ne peut pas le dire non boy da boyer bangi ba mango oui bangi ba manga pe na l'état po na ko sabino te na justice ndenge za na bakangela ki PDT bakangela ki lesbienneté dako sabino te ah bon mais oui non c'est une vérité bakangela kango te oh soki ba yebo yo aza lesbienne ba okangete aza PD ba okangete eza fina ba okangete yo mona chelo asi bakanga chelo akena chena pona za chelo ba okangete ba ozwa eka ata musa mo des autres bon ba ofandi se wana sila po bazomi ba bimisa ki. Donc voilà. Maman m'a comme le niveau qui va le fond dans l'année, pour pas la tirer moi en avant, nous comme lui. Mais comprendre que diable penza à côté pendant la semaine avant ma casse dès que la lobité na bisaka yaka. Tiki la bangolo ba biloko wana e komi boy na botika. Moi na ngambo bali azongi papa ko na moi si akepa ya stabilisation. Oui, il y a un jour, il y a mis ça, tu vois, là, qui n'a pas été là. Il était inscrit à l'école de j'étais ça, une fille. Il y a qui a ça 11 mois. Quand on a souffrance, on a ça, comme ça, la théâtre, la salle de côté, on a pété. Voilà, yo mon connaît au se retirer ou bien les babana qui ne go bien au dessus. Qui va le bien en sortie, la se retirer qui était. On va se retirer nous ça. Bazo bien en sous. C'est compésaté. Et puis la soirée du mot qui tournait à la ligne à la ligne. Et vous trouvez maman Zati. Ah! Oui, qui n'a qu'à moins. Tu es bien monté? Vous trouvez maman Zati. Il y a un bateau, mon akabola, au 7e à Salah et mais où est la salle 7e? Bah, il est bien monté. Bazo condamné car et puis la 7e, vraiment venait en hôpital pendant 3 mois. Vraiment, sur salier ma bé. Mais bazo, bah, oh, il y a Salah qui moi, je peux la loba. Exactement. Posons-moi. Ça, les bons amis. Donc, on vend à 11 mois. Quand on a moins 10 francs, moins 20 francs, moins 30 francs, nous avons comme ça. Mais il faut un studio. Studio, nous avons aux amis. Oui, studio, nous avons aux amis. Nous avons un studio, nous avons un Kassavou, nous avons un Ikelima. Nous avons 300 à 4 studios. Je vous dis, frère. Nous avons une souffrance. Nous habitons ceux qui ont un esprit faible, le corps dans les esprit faible. Nous avons des boyaux qui ont 7e bagarre, donc à profit. Mais tellement que je suis l'enfant de Dieu, ça m'a battu là toujours, donc Nazala qui toujours dans ma case. 300 dans le studio, donc Nazala a mis tout le temps dans la tapis. Donc tapis quand ils abonnent. Oui, ce qu'on baigne, ne pas pour abattre, on va tout. Donc, ce qu'on a mis Moutou, oh, on a yebi, on a baigné dans la théâtre, on bijou la reine, on a dit voulu. Oui, parce que non, à l'objet, il faut citer moi. Non, on a la table. Mais vous n'avez pas quitté. Bango par exemple, baye karabe, eh, nzambe na ngasi tete mtama osumaka kozo. Nzambe osumaka kozo. Bijou la reine a osali sangai ebubu. Émission. Même si n'habite dans ça là. Habiter. Même si quand on s'en a habité ça là.
camarade na sala pour autant moi quelque chose comme ma camarade qui n'a aucun sens pardon septième c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ça les passé. Et comme là-bas tout. Rappelle la histoire à vie. On a fait, moi on a eu des connos, on a fait un bébé, j'ai dit il a passé 11 mois où aux autres voix de l'autre côté. Donc, comprenez son émotion, Bande Gobalandi, et ça connaît ses motés. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Les Gonawana, Aminanaï, les amis que je souffre, et on a eu pour ça les prêts, pour besoin de quelque chose. Ça va pas. Le vendeur qui n'a pas dit papa et papa. Je me dis, mais quand vous êtes aussi, ça me dit, le vendeur n'a pas dit ce qu'il a été évident. Il y a un ami qui a pété ici, le vendeur comme il a dit, non, je suis ici, il a accueilli la police. Le temps à la maison, on hôtel, on a ça dans la scène. Ouais, pour ça, il ouvre. Mais ça, il y a une histoire. Tu as vu de voir une babo, il m'a dit non. Il y a des barres, ils font ma calamité, il faut faire la barre, on a besoin de ça. Papa, mon père, il a besoin de ça, il a choisi, il a besoin de façon qu'il a laissé ça. Colamba. Ils ont attendu. On a gardé la place. On a gardé la place. Ici, il est qui n'a pas. Non, ça n'a pas été. Mais écoute, vie à maman, on dit que tu es capitaine. Et puis, c'est la moitié de jouer sa anniversaire. Écoute, il y a un garçon qui a joué à son. Ah, tout ça, bien, c'était pas grave. Il a joué à tout ça, il a bien. Il a appelé une zone, il a appelé solo, il a appelé bien. Ah, Nazoya, est-ce que vous avez dit non? Il y a tout qui est posé dans na nini na kauka en face centre il ne pas mettre quasi son éminence ok osé la wana non ça les deux pour boy d'accord tala nzambe ne na tizo mona ne nzambe azo orienté azo voilà amelinga na adresse wana ya son éminence mettre quasi comme on appelle amatinga likolo sika vraiment bato na vraiment melani maya melaka nonde mai ngabi melaka abi bon ça va pas commander soki ya kolia soki nini paye nga na zoya na famille na ngai minute te moni son éminence akoti na hérité watana maître kasi ntango akoti wata abali bulu bagare son éminence atie pas akontinuaki wata abali bulu bagare oza wana na bia naza wata bos life nakopere na soana na côté na bango na seba ba côté na restaurant mususu wana eza 3 restaurants na tika wana na vandi la fille pa bano ko sala nga manger ayeli na pula na ka fille na lobi so ni menace azobe na azobengo na pilo ngana ye na ngai epai na ye te ngana wana alobi na sa motema na ngai ngana ye na ngai epai ya moto na kutana nafana nazila azobenga nga susu kuna ndenge nini na bioko motema na ngai manzani basuki wana mpe nakomaki koyoka deja ndenge ndeko na ngai makambo ntango ngendaki makasi awa ndeko na ngai ndenge alobiki nafundi ye na parke boye na mpona yebenge mpasa maître vocat aseke makambo na ngai yango oyo naliami mpenza awa ena bayeko donc nabulaki ebele tellement ke nazalaki mwasi makasi natelemi nake wana nakoti na biro ya patron mama seti nkotavanda navandi boni oza bien na bino za bien papa okikala yoka niveau okikala na papa oui na kikala abi musala zoki ndenge ni na papa abi okay ça boye bani mama na ngakota na sama bili na zoso kambo o eza vrai na beto o histoire vraie papa ça mutu mona politique mona umeli atari na mkao na koti mona bon tu as mon numéro non
Non. Abi appelle-moi maman na makita na sama. Abi benga. Abi nazoyo kananga iba mabanga binatika. Alors bino nini ayo kama oh zamba mystique ya yo kama mabanga ngwa binatika kokati. Tango zukartu na fini. Fi wana siko na biloko wa salela kinga na bisi mamonga ba émotion. Ana le bika ponga na so histoire vraie na beta mo si comme ça Vraiment. Ngabi te bode na bi oh siko na muto ngai oh ya kina nga wana fakina fa na zela ina ki son vertige na no l'enveloppe na kiti yesu moi ezate na kiti na tiki makambo na ye na bimi na tali ta on a tali ka enveloppe boye na ki eloko moko salinga na fandi na simba monta na kala na binsambe nzambe eloko nini ngosala na bimi na zongi pa on a bengi garçon oyo wana o akuta litsa na Dodi Bote Carlo na bengi mba ngabi songo za abio tena sana kauka kwa ngabi yakana na ndako awa na kasavubu ayenga bi lukena ngaba auta ngaba oh ngabi lukena ngaba bi uza makasi lukena ngaba bia côté ni ngabi tena fanya kasavubu bendezi ngi eleki bide na na changer na komi abi kasi yakana yoloti na bizuela ngabi kala ngi nta maso yolo wana nzo ande yolo ya mettre kazi moni yakana yolo ça va kimi lukena ngabi en tout cas garantir la mukimbo mizati ok aki alukeli nga kwa des jours avant kuta ya keni ko lukina ngai viena nga wana aye oh yo oyo ngala bane ko zela aye mamoko abengi nga abi oh bagar ngabi te on continue de passer qui mukia de mais je suis ici mais c'est quoi ça on va passer bele wana ngai papa na zoya bongo na bombi na côte na satambi na bisi mwana mutakota na ndaku te abi mami je suis là à la maison ah espoir asuka ezala na satambi ngai wana moto mbango tala kana zala ka susuni na valiste na bakolo bano chepela mana na market to beta to ba lisolo ate na histoire vraie ngai wana moto mbango ti na chaîne ne pas mettre kasi pour terrasse wana songi bakuti bango soki bavandi na moto abengaki ngai na basona eminence bavandi bazosolola bazomela bajus na bango tout ça nabeekami bakontinue nazomasi non viens naovanda nazolinga naposana ba asaki pake nazomona bango na monoko mais monoko ozobanga kilo tika wana mpe na kati kuna nzambe azoloba asoma na maîtrise bango mpe na ye na kati na bango mpe kaka bakuti bafandaki wana nga mpe na ye bafandaki mpe na Carl Lewis oyo ya biso ya Carl Lewis bientôt général nzambe toprie mpo na amen nzambe osunga bango nyonso bafandaki bana moko président apresente ngai te Carl Lewis alobi oyo vraiment petite sœur vraiment abwakaka nga aza artiste monene Carl Lewis oui natalaki na batelevizio oui bango bazwi masolo wana mais bopesa ya boire tout ça bamieste bango bacontinue masolo na bango mpe nafanya kaka nie ozoyeba te nini ezoleka nazoyoka masolo bango babeti masolo bango babeti basololi esili namoni kotalaka na biti mamona nakoma nakomi nayebisi fe nanga loka azalaki mosala koneli atangi aba olimokeli bango olimokeli sikoyo wana tali bonga bien disney oyo tinele abali telemi abi c'était benganga koti na poche pisina tosana bana skovina odo yaki nayo aji tosana la pisina bina ngai mbongo moto abi bon obina ngai tokutana samedi awa à partir ya 15h 16h wana sisi mosala ngabi ok wasipezalaka ba mardi moko isili na bandi koyeba nzembo ya nzambe na likolo ya moto ya moto wana atuni ngai ntango nasilisi akomisika ntina ndako nayebi nzembo oyo osalaka makambo elekelaka bato na bino nzambe apamola lor mongo na nzembo oyo nzambe ya makambo ya minene yo omonaki osuki nazongi ndako navandi nasimbi mwana na ngai ya mwasi
na leli abi mami ye pas leli ndena ko benga mwana na mwasi ebisi ma chérie ya kona na moto toujours le mois awa abi mami nazo na boye boye na moko toujours na ko benga na osangisi bango na biboya bola tola na bino toujours le mois awa bana ozwi mbongo ngami na zwi samba sali les bana ba ko zonga na après 2 jours côté na ko chambre salon na bien dimi na la salon bana na chambre ici on a côté na la chambre salon na vai na bana na ko petit toko wana so continue ba prière na so continue kana 2022 oyo maka sa mi teke osami na 2021 te awa ka pona eba ero yaka okomani na difficulté sika ovanda voilà émission tout ça kana ça voilà takawa na 2022 oyo yo komiti na nifo babenga oyebana te mama Setsembaga oza wapi ngabi te papa naza na ndako tosabona bo abia ok toza na réunion moko monene lelo kozanga te na siège na nga na avenue Victoire à 46 babengaki yo ngabi te babengi nga te abi kozanga te ngabi merci yo komi na ba réunion na kena okoma mettre avocat na ya boye président azolo ba réunion président réunion ngapo akuti na vana na yo vandi wana ndenge eza boye basali parti politique na ngai kongoli bino boza bato na ngai nalingi todemare na bino na telema natuni ngabi président nabengi mama président ngabi président nati mosali abiwi mama te ngabi président ngai mosali sopesanga na mosati abi te asekuma moko abi yo so mema te soutien na parti politique il y a ce comprendre était oh ngana zo ba oh ngana zo ba makambo ya ngai ici donc ça maman il faut sensibiliser ma maman il faut boyer bandi musala nga sensibilisation maman bandi musala tsuzu ki na bien kaka dans 3 mois 4 oh pas moi na pas besoin de nous mobima yo moko bato bazobima na président oza bio naiwana bamitina vide bibola so parti kaka komi président bi oyeboyi ndenge nini nabi te président ta mosusu nakosala misala moko boye abi toi tu m'as appelé pour nous voir ça la misala moko boye pour ça misala il y a des gens qui fait le travail ici yo makamuno eza kuna ya ba mama tout ça bani oloba na ngala wana sina présenter ya moto na yini asiki ali fo vous avez comité la petite président na ça problème ni ça qui expliquer et c'est là que la chambre ça moi bon ça kanga na betele ni solo bon vous avez qu'il n'a pas problème bon wana na mbona msaka na sanisi ndene kwa mwana ndele boyo na Setsembaga mtakuti kwa tele boyo artiste moi faka vanda na ne pas ma boy moi nzambe ninga tracé voilà vraiment en tout cas histoire na yo est réconfortée ba te pele na banda kuno bazotala vous allez désespérer te na vie au monde qui na suki esa ko kinizati mobana boyi ngai o mosa boyi ngai famille sululi ngai o souffrance boyi na koma wapi na mela kaka soki na yesu ni na kufala te tala kati ya Paul nzambe ayebi ndenge na ko tracer le chemin yuzo kanisa makambo musu nzambe azo bongsolo makambo musu. En tout cas merci beaucoup maman Setsembaga wana vraiment ezalaki pona ko beta moi histoire nae parce que aza parmi ba artistes comédiens oyo baye kolakisa biso nzela ya malamu baye kodénoncer misala ya diable na réseaux sociaux eza ba rare de personnes oyo okutata témoignage l'église oloba te ke nazalaka ndumba na tiki boye na boye basalaka te me yayaki nango na réseaux sociaux retour nango nde bato mosusu bakomaki kotuka yo kotyola yo esaki yo nde
qui pas quitter pour nous amener en Zambie, mais avec un mokara. Tant que parce que tu peux 6 mois aux hommes la vie voilà, ça 6 mois dans ça il y a 10 ans. Bon après ça 6 mois na côté na 3e année. Na moi on a tina na côté la taille les Kanzambe ti de deux ans ça. Merci beaucoup. Na pesi maloba na ndeko tadi. Ah to koti siko na kati actualité parce que soko yambi artiste, il faut te mettre en solo na yé. Ayaki ka pa beta makambo ba tuté. Voilà. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarah Tola Télévision. Merci hein, ma concert Sarah Tola. Aujourd'hui, vraiment, l'émission Police venait à débat, on s'engager, aux oies qui venaient. Je suis tellement très heureux pour vous, Sarah. Zambé Azolo Kumo, Maman 7e. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'actualité aux amis, les réseaux sociaux, aujourd'hui, aux amis. Oui, je viens. Si vous regardez l'actualité aux amis, les réseaux sociaux, bato nyonso batelemi bacomédien bajournaliste batelemi pendant que moko oyo bino aza nano na ndako na nani bakumba papa mkweki yo lokola okoma mama okoma mpe kosalisa okoki koloba nini par rapport ya comportement nano ya bacollègue na bino ya mosala oyo ya théâtre. Merci beaucoup pour la parole. Elo na koloba esala soni mpona ngai esala soni balekisa biso baloba na biso oyo aza mwana mokasa te toza baparent toza baresponsable tozobele bonini tozosalaka ntango tozosala bamakambo oyo boye oyo toyebi ke lolano mpe bokomela mpe yo bana nao mpe bakotala mpe mwasi nao mpe mobali no mpe bakotala omona makambo oyo tozosalaka moninga ekomela mpe kaka yo elo naloba bandeko totika nani kosalaka bato parce que oyo akofi aza ikone nga nalelaki ye te ngai ntango ye akufi papa kufi papa kolia kufi nalelaki te nayokaki susi oke nayokoka esengo nanga ezalaki nini na mitunaki ngapi papa kufi star akufi na problème na moto te estce ngapi nakokufa na age nabiki nakoma age wana nakoko na yesu estce nakokufa star na mitunaki bamakambo ebelebele akufi eza likambo na motu te ezalaki bien na motu nyonso ezala mokolo ezala mwana ezala bakoko oyo ayeba ye nsima oyo azalaki bien na motu nyonso alors ntango tomoni ke oyo ya biso papa koko akufi bato oyo tokosala ngo ta mosu ndenge etikwa kofaki nde moto ya biso na biso mais oyo aza papa topesa respect na mowei tolongola bainsanité oyo tozomema na réseau sociaux ezosopa biso ezofinisa biso valeur na biso ezozala biso. Est-ce que aujourd'hui, Maman 7e Baga, avec la modernisation, avec tout ce qui se passe tout autour maintenant, les comédiens, les gens peuvent encore me faire confiance. Il y a Onyo Sozo, les gars, tout au fond. nalobi yango nazoka na soni mais balima biso te bango mpe bakozala baconseiller na biso oyo baconseillere na biso balobi place oyo biso tosali mabe bango baconseillere na biso bango baencourageaka mabe na biso te omoni ke mabe moko tosalaki biso baartiste biso toedikaka bino mpe bokoki koreedike biso olobi ke non eloko oyo bozosala eza mabe eza malamu te tokozonga bato ozomona mpo soki bolingi botika biso botala biso lisusu te ou bien bozotala biso me bozosoutenir lisusu biso te ekozala vraiment mpasi mpo motu kaka nakoki aza te ntango tobengaka bino kaka na batelefone tanke tosola na bino kaka ntango sekina tokoki te alors bosoutenir biso te wana bozala toujours na biso bolibisa biso na basoni oyo tozopesaki. Merci. Aujourd'hui, quand vous regardez Nekonayo Mama Kalunga, c'est le nom de Nekono Mosusu Mama Elbela. Face, il y a ma frère Naomi Bane, en ce que la duchesse. Non, ça, on va le Ezaki dimanche, en ce moment écrit. Bonjour Mireille Boni, je me bien fantomate. Ça va numéro à mon épée. La petite numéro à mon épée, la première qui est comme la petite petit naïe, donc la soupe numéro à mon épée là, la commune de Kamba la mort. Ici, quand ma commune, donc ma mort arrière. Ah, bien vous avez payé, la salle de Nini. Na pongi na zala qui n'ont pas acquis à 16 heures. On a église, na zongi, na bon, na la montagne, bon, na la montagne, on a ma mère, mon beau théâtre, na au talent.
relation afindi ngai na mwasi na ngai nga soka touche famille na ngai kosimba te asimbi kati vraiment bon nga nayebisi ye tindela nga na bien oyo epi afindi mwasi na yo na mwana na yo natala yango mpona yebi lobima ok atindeli mosusu na telefone ntango atindeli nga kiki na banotelaka batemps fort ntango nakomotala batemps fort namoni ndenge bozalaka nde botyaka voilà ntango natali yango atindeli nga voice akomeli nga kutina na répondre nga zela naotala na silicité nga bina batemps fort natali en tout cas nasepeli te na maloba ebela mais ezala kimia natala nyonso komisa nga naswane te akofinga nga bongo te na regrete nga nasala ye nini alobi esingelanga aloba nga bi te kasi yozela kasi nga mpe nabenga ye nano nasilisa kotala nga mpe nabenga ye mpo nasola na ye ok okata nimo abengi epe ntango naotala yango nabengi nanimero nanga mosu ya telefone na touche nabengi kutu na te nakomeli message azalaki yango nakomeli namoni réaction te naye kotiside le voice namoni ayoki bavoice na ngai arépondre nga mpe na bavoice abi o mutu na ngai estce nga wana kofinga nani anse na ndenge mabe bite o ezaka baquestion kaka journaliste tolina yango na répondre nafingi te na répondre kaka question na selon kaka baquestion oyo journaliste akebake nayebisi nga moko nayebisi na voice ngabi il fallait pas po répondre bongo nasepeli te nayebisi abi alomba osepela te nini ozokota makambo en plus asa mutu na ngai atindelo voice oyoki yango oyoki voice atindelo mpo atalaki ayokaki yango te nazwi bavoice na ye wana apesi anse nayebisi anse oyoki epela lobi asalaki yango na ndenge mabe te alors boma moto tika te pesanga kaka 30 minutes wana message eza na nga pesanga 30 minutes nabi ok nazwi makanisi mabe te wana ba 16h30 nazwi makanisi mabe te pesanga 30 minutes wana nayebi kata mosusu lokaza na ndako na ye ta mosusu angasalika mwa voilà abizela pesanga 30 minutes nabise ok esi nakelanga mpe nase touche nazonga bandi nazwi mpe telefone nango bamessage ya nani anse koti ndi na te namoni lien aplike ti échange nateki na mtitre non et pourtant yo ebisede aoboma moto bosolola en famille yo mpo soli nepela nasoli epe epela lobi mutwana mutu nanga na obenga ye akipe kutu voice oyo so nani ansa atindeli ye te abia wana mutu nanga na obenga na ngai eloko moya nango te eza nokani esili ntango natali sikoyo lien nde nayoki somo ngabi nesi ngabi oui epela nabaki nabenga sepeli mais il falaki kaka bosolola na ye ke ona bloke ye ngabi te osali mabe débloke ye benga ye bosolola efface lien oyo ngabi boma yango pardon boma yango na sipliaki ye nzambe nabelo naotala ngai ndenge naye kobenga epela nayebisi etala lien ona abina otala te natala nini yo mpe susu nga azaka na fikine awa bana baosala baentraînement ya nzango po asasala bana baentraînement ya nzango ntango lobi bonga ok nakoma wana nakomisi place natie lien talisi makambo nyonso alobi eza makambo na yo ti histoire nyonso abeti ya bapoint noir wana nde yo alobi ndenge wana yango omoni pardon maman je vous dois tellement du respect pour le moment les amants sensibles les amants sensibles tous les carreaux membres pour que bandeko bazolanda bino na barespect bapesa bino baconsidération aujourd'hui okoma na personnalité crédibilité moko que lorsque yo ozoleka olobi les gens prennent leur temps mpona kolanda donc c'est un peu ça maman tokende nango malembe mama epela aire amonaki video ya président onse arépondaki ntango atali yango abi makambo na yo yesu abalati yango abameli ngango ngai nayoka te ngabi te nazobenga ansi sikoyo aza na ligne ngabi naobenga ye lokola ya bloke nga naobenga ye bosola na ye oboma moto oyebisa ye aboma lien wana aefasa yango mpona ndimi te eiti sikoyo etalami mpenza mingi baboma yango te seke aboseli ngai confiance estce nga vraimen nakosala mabe
nga nazopekisa nde moto oyo soki epeli eza bien te te oyo lepo epelaka nga biche ezalaki mobali nga azalaki wana esi bambuta ebele jeri mama lomboto avandaki wana abinanga mirai tikai oyokokomilako matanga bitemoniki nazopekisa ye meye mpe akomi kodeborde azolobonga nasepelaki te eza motema nasepelaki te nga binga na kozwa tante ya kovanda na anse mpona nasola na anse biloko moko boye non ngabi nyonso eza na telefone nalakisi mobali ngabi nyonso nabiyokalaki na bavoice nyonso na ndenge ye lisuku ebandaki ngabi na omoi te naiti awa mpona kopekisa ye eyoka ndenge azolobaki nakosalanganaki donc longwaki susu nakendaki kiti pepepela nafikiri mpe azalaki nde mobali nakisina abi te na ovanda te vomena somonana bon nabenga onze nayebisa eka nabondele nga moko anayebisa aboma lien wana mame nakota naklike natala botata nzambe yango moya koboma moso eza ta mokili ekoti bacommante bapage donc mokili ekoti donc nayebisi yo ekoti na ndenge moko sakana te nayebisi bamo nayebisi nati ndenge fosi naboya anse nabaki na yo kosala bomo te ti osali kaka oyo naza nanga kuna te abi te naza kuna te ntango ye alobi ya popo wana so touche na famille na ngai antuka tokoyokana te nde mbala moko bakoti na réseau sociaux ntango namoni alobi mamakambi nde etindi nga nakota siko na réseau sociaux naluka voilà nde naye koluka siko oyo wana nde abaki ya inane ndenge kalunga alobaki selo makambo na ye ntango alobaki nga mpe nazwi yango mpe ntango abika inane boye na boplace na banosala baanalyse wana nyonso nga a quelque part mabe euti epai ya motu moko kotala na ndenge normal nga nazokotela ni kalunga ni epela ni anse ni la richesse mais kotala motu abandaki ezalaki ngani anse ntango yo olobi na moninga mabe oyebaki teke un jour moningaoza motu ane nzambe te oui nzambe nde kalunga alobaki mabe mpona saisai oyoki yango mpe bien ke ntango kalunga ozali problème na saisai lekaki na réseau sociaux abengaki na telefone babomaki yango so yango nga mpe nasengaki bango baboma moto biso kanti kutu basenganaki toka dossier ezalaki deya na se nde sikonga bino omoni ke bango bantango babengani yango nasengaki bino mpe boboma moto epa alobi nga na piste moto te napelisi moto abi ata soki nalobi makambo soki ya kisansho kasa camarade na eti olulu mutu na eti bomosoki eloko ni mabe nalobi wana bi itanga alobaki makambo mama kalunga eske nango mda alobaki na ye nde opesanga kananga biso yo oyokaka ngai te ntango makambo no olekaki awa ya président nongaye alobaki makambo no elekaki awa eske moto akotelaki maninga mabeti sans rancune sans polémique fo otalisaka moto likambo moto azonga nsima moto akomprendre likambo tosalaka makambo na sentiment te ngabi nga soki nakotaka likambo noko ntango makambo nangaki lesbienne eminginaki awa yo otelemaki olobaki so omoi nakota nalobi liboso mobali na ye avant nalongwa wana ngabi mpo ntango makambo nange nginaki awa ndeko nanga otelemaki olobaki odefandaki nga osepelaki obetelaki nga bravo mais ntango namoni ya yo eleki oyo eye lisusu ya makambo nga te nakotaki adefandaki siki vraiment bolingo ezalaki na biso epela balobi ne mabe pa président na ye te todefendre mpo alobi na mwasi po oyo epesaka mama basi kaka po président alobaki yango ezali mpe ka mama basi faki bakotelo alors oyo bakotelaki to fa okanga monoko na yo olobaka na mesi de journaliste ke non bon lokola esalami bongo esalami mpe kaka bongo esi lotourne no page oleki na yo batuni bamakambo na yo alongwa kuna obika ndenge azalaka na ye nalongwa akosava na tiki alongwa nalongwa mwana longwe ayebisela na mombo na français nakangaki yango nayebisa mona longwa obisenga opino yango nsima abisenga mo français nakangaka mo français no wana ntango 48 heures osila po abi aozela 48 heures ya la duchesse nga biso 48 nga mpe napesi mpe 48 soki esili bongo na koya na français no esili kasi ezalaki ozomona ke
ntango tozoleka na télévision tozoloba mabe mpona baninga te baki baninga wana mpe baza mpe na minoko baza na minoko koloba mais avant ndi na ye aboyi na ye koloba yango moninga na félicitaka na ngai le ya ngai leka na télévision fi ngai eloba nyonso solingi koloba ayaka te akoya te mpona nini aboyi kokotisa diable abike no aboyi buzo abike no mutu mosusu akanaki amanke ete akoya koprofite wana yo loba na ofinga noye parce que oyebi ye te oyebi vi na ye te alors tozwaka tokopiaka baexemple ya bato mosusu mpo ezalaka bien elingi koloba nango ate neso naleki na télévision na répondre motu wana nde kimi ekoti kimi ekota te sikoyo epure oyo bayesokaki sasa bakokamisa bamakalunga mpe kuna azwi badossier banda kongolaki badossier azela batapoto baya bakati batapoto comme justice bo babi baosala sous bémission te siko kuna mpe susu ndeko na biso mobali oyo batielaki poison ye basiliki ye basiliki no ndenge aza boye ngai nazosela ye mpe justice tosamba na ye ozomona totika biloko wana po tonaki sasa ekaboli biso te toza toujours baartiste tosalaka barole awa omona moto apoto ozotravaille na poto mais nani histoire eza na kisasa awa bosala yango mpe mona boza na poto bojoue mais histoire eza na poto mais bataki bazojoue tolongola biloko wana ezofula biso te esambwisa biso ematisa biso te ezokitisa biso bavaleur na biso ezosila crédibilité na biso eza susu te tozalaki boye te biso kotala boneti na yokaki soni lobi na réunion na biso ya bamama na siège na biso wana ntango tosisi na badesio te bato na grâce wana kotaka na fana sala la grâce na tanti mo oyoka mpe septième vraiment bino mpena bolembisi biso quand même nayokaki soni bino mpena bolembisi biso bafi na bino foto toyebaka yango kaka boye te esalaki nga bien te ozomona fanatike na biso moko kolemba biso senepa RIO oyaki oyoka wana ya président 11 Zolo apesaki mchwaka alobi tozwa matière mais lelo j'apprends que ezalaki buzz mais je suis surpris ya koyoka ngo awa te mama ezalaki buzz te nakoyokisa bino bakoyisi te mais nakolonolaka bino zela bebe mpo nakoma ye fantomase voilà bon j'espère ozomona bavoice ozomona etindi mibale donc nazolakisa kaka moni balie yango ndenge likambo na ye ndenge eyaki donc naza na ntango kokosa te donc yango oyo donc naamemo kaka bisika kaka ya nini oyo sikoyo epela mopelisi voilà awa ere donc otindelaki président ans numéro ya mama epela omoni ireste mpe pesanga numéro ya epela natindi mbala moko napesaki bonjour te natindaki mbala moko mpona kolobaki non voilà voilà pourquoi nazolinga nakoma place yango mama parce que totikali na quelques minutes namoni déjà azosala biso si mais aujourd'hui le président 11 publie pour faire croire aux gens que ezalaki juste buzz. Je vous dis, président 11, vous avez une lourde charge. Peut-être les bomimons dans Moukié. Peut-être les bomimons dans Moukié, aux Moukiété, aux grands, parmi les grands, vous êtes là. Donc, l'ilobanayo moko ekoki ko changer pe ba donner sur la place publique ekoki pe ko tcha désordre ekoki pe ko bomisa bato ekoki pe ko pesa bato vie. Aujourd'hui, c'est toute une famille où écoute na kati et cheko yewana et komi cheko yewana tant balobi ki cheko yemoka azaki na bomoya alobi ki oh non nga bata théâtre mbache nga poisson boy na boy yemoka tatu na komeko tatu kwa nini po lokola biki lokola diskita kana mta théâtre c'est mta théâtre comme ça na yemu za sali uzomo totika biloko bazana ba charge na ba problème na bango okoya kozwa ber moko oyo kana ki ozwa contrôler ba maloba na biso ezo sala moi je connais ces messieurs, c'était un monsieur doux. Mais elle y a que présent la richesse. Yo le la maman. Yaya na maman. Pour le qui deuxième live. Deuxième live il y a présent la richesse pour que ça. En tout cas, le bac est le côté. Il y a pas une kanda. Kanda na yoka ki pona nini. Na bando ka voya en Pembe oui. C'est plus ça qui a été. Po la richesse au monde moninga na yo ngani na kenda ki vers epela ndenge yo pe ansaki vers yo
tant apesi yo ba message oyo ya nini yo ngosala ni bongo les maman na télévision te ngo bon maman to ba te master pesa na numéro epela na benga na sola na ye na yeba na usomo ke ba toucher na ba maman te tant obo so bon bien que ko toucher maman te mais o ko toucher pas ça maman mais ozo boy ba toucher ouais ozo boy ba toucher maman mais o bo toucher azape maman bozana baleki basi bozana baya basi ba o sepela te bozana ba maman boza pe na bato bolembola maman nini boye tadi tozoloba a sans tabou ozomona bakosepela te bato wana nyonso bakosepela te alors boza bino mibale baresponsable ya bamakambo nyonso boyeba ndenge nini ya kosilisa yango parce que elandi soki so asene problème azala na facilité oleka na tini kosengama mais est ce que media o akomeka akutana na biso na banzela na yo nde ozoloba boye mama 7e ozobanga te bamemela yo ya yo bamikumba nga mikumba na ngai nyonso namema deja na réseau sociaux donc moto awa betoli sola 7e aza te so ambiki osete bagava na ekoko moko te kende na ekende makati ngamo napesa kende koverifie na vanda na ekoko wana 7e baga kende na bakopesa badresse na ngai nyonso tu bisika nga na vanda oleyo opesa matière batindi yo na adresse napesa na baadresse asa ebi ebandeli na nga vi ntango nautaka matai ntango naye nazwi ndako na nga moko ya liboso nanu ndako na nga liboso na banda vi na nga etre batomona nanu nga mona ndako asa yebi yango adisi ayebi yango nakwa gambeli mpo nalinga koloba te bonso bavi na nga te bonso baotango na televizio ndeni epuis yo mpe bazwaki témoin ya makambo ya mama oyo asala na Brazzaville kuna makambo nyonso tu wana eza makambo ya 7e makambo nyonso histoire wana nyonso babeti eza vina nazalaki na mosi moko na fi wana azalaki suda ntango nabeta lisolo bata théâtre balobi ke 7e makosi te na bango balobi ke non 7e makosi te nazalaka na ntango kosa te fi wana kotanga kombona ete mpo aza mokonzi ayebani fi wana akangaki nga na mwasi mosusu wana kaka fi wana babengani bayebisi ngai mokolo hotel nazopesa komba hotel royaume na point noir kende na hotel royaume bato oyo baolandanga jusqu'à na point noir bobenga sara tola boyebiseke non toyaki na hotel wana bato point noir bayebi histoire onga na obeta oyo bakimisa ngai ti aéroport bamatisanga avion na bandeko na nga basi na kotanga kombo te bandeko na basi ya bacomédienne oui baprotege yanga bakimisanga na ya mibali oyo tozala na bango likolo nini mwasi ya bato mwasi ya soda mwasi yango mpe so akanga susu na mwasi mosusu nde mwasi wana babi asakanaka te mokolo hotel royaume alobi na ngai 7e baga longwa na hotel na nga parce que mwasi wana abetaka masasi nde place nga bakimisaki nga na bandeko na ngai soki nasilisi so tokati na ntango elo bakoma bato mpe na biso benga bango baosoki 7e baga akosi te bandeko na nga wana nzambe apambola bango mpo tozana soki tozala na bolingo tozalaka na biso na bolingo na biso bakimisa ngai mbangu donc mbongo kutu kende production mpo babika ete tokatelanga billet eza 120 $, bakatelanga billet nainatanga komosi ndeko na nga mosu ya mwasi wana lokola bayebanaki na chef oyo ya aéroport balobi ke non apesaka $90 tomata avion bazongisa ngai Brazzaville na mati avion bapesi ndeko na nga mwasi wana azwi apesi $90 baprotege ki ngai apesi $90 nakiti Brazzaville naye kozela bango na Brazza bayebisi fille wana ke non c'était pas Brazza na Brazza boyena bandeko na nga oyo bazalaki na Brazza babi 7e katisa na yo kende biso tokoyele bamakambo na bambongo na yo nyonso tokoyela lokatisa po tozalaki na bolingo makasi en plus bafille na mpe bastara minene oyo nabetela histoire vraie donc yango bazwi batiango epai merci beaucoup merci pour la sincérité merci pour la détail donc vie ya yo balatisi yango mama epela siko pendant ce temps elle va okimisa mama epela ntango nalo bango oma bato nyonso batangitangi bayebi histoire balobiki bakobalo akosi te abeti histoire vraie voilà merci ntango eloko ya garçon moko oyo abana sete bagarçon so bano likambo ntanga azala lese jinola nasoka jinola obisa te kati bengaka jinola loba lisolo 7e bagar abe ya point noir jinola obekelo biso azalaka obamba bakimisa ngati yana biso noke tolinganaka
soki june azali na bolingo na ngai te alingaka tikanga basalanga mabe so bandeko nanga basi bazali na bolingo na ngai te banga batikanga basalanga mabe apparemment bolingo yango ezalaka kala me lelo YouTube te ekaboli matière YouTube biso oyo mais na kati ya video ya Hans tokomi na suka eya na parti moko Hans alobaki yo poza parmi ya bandoki oyo babebisi théâtre bakoti kisi na kilesibienne nzambe azakude ayo oyebi deja ya kilesibienne nzambe azwate po topesana badresse mais oza parmi mpe ya bato bazali na misala mabe mais ntango moto azolembola moto alembolaka aza déjà diable no nalekaka na émission no awa nalobaka yango bien kibondoki oyo nazalaki nango bongo naloba so nabandela yango lisusu mais eza kibondoki ti c'est la sorcellerie ntango nakofunga naza kolembola eza milimo mabe nalekaki na télévision nalobaki yango ngai eloko moko te bakoleka baloba nyonso naloba donc so bazongisi kaka na sarati ola awa nalobaka yango. Merci. Mais est-ce que vous pouvez parmi les donc en tout cas, il a fait plaisir pour vraiment maman 7e. Mais na marambo nyonso eleki. Conseil nini pour ça? Na ansuka zolando. Pour yo pekise de na privé ba yo kiote. On peut ça en conseil nini? Mame pela pour PC conseil nini? Makalungu PC conseil. Conseil na opesa na mama Kalunga. Joli, on est tout sur la rate. Etaka. Même qui réponse na silence mais ça mon qui makasi. Na ko supporter moté. Na sengo ma pardon. Na ko supporter mon nduki na ote. En tout cas, bon mama nduki etikali. Kobimisa mususu te pona yoka idolo baki suba leki na ko répondre pour les cas susu te parler aussi. Tout bon moto. Oza patron na point na yo a ko di ma ote ça na ngage que. Donc ça la vie na yo, donc ça na ko ça. Merci. Classe bana bazoni tala faut la concentrer na école na yo, na bana na yo ozotan ça donc voilà. Na libota na yo, na famille na yo. Merci beaucoup. Na pas et na conseil plus. Et pour que zo kanga été donc mon français on a fait on a c'est vraiment na na ma copine je t'aime vraiment beaucoup tu as beaucoup pour Hans na la richesse pas ça va avec ma sonneuse to ko beta wati do ye binding to fana na bango ni pesa na bango mo so sko ba ene 48 moi te conseil no ezala perte bon pour 48 heures il y a la richesse. Et puis la zama casse hein. Bon. On le sait qui est. La yebi otiti et Sambo Georgine. Tala mutu mama comme moto et puis là. Il y a fait ça para bomangati. Abi yozo ya kwa bomanga. Na babenga epela. Epela. Yozo bomanga. Et simba. Donc yana ibisi na esprit bien aboma moto ya été ya epela mais aboma moto o epela. Donc voilà. En la richesse epela aza ndiko na bino aza yana bino aza sœur na bino. À cause de maman et donc pour éviter le chanasser pour avoir ça ça au bout de l'heure on a le au sein de baranki tout le monde est fanatique à tout ce pas beaucoup de facile mais nous faut éviter on se comprendre était bon on se ma camarade nga mo sou mais ce bon même ma camarade nga spiritualité vous comprenez ma camarade OK pour se fond la porte na mabota na bino sans le savoir tambo ta basi na bino bozoko ta bana na bino diable azawana ko benga nini diable bona boy ngai te yo moko diable parce que yo mo de fongoli porte anda ko no diable akota alors pour bolinga diable akota te kanga porte chaka de no be kanga na fongola le ba diable za na pouvoir te kota na anda kuna akota te netinga ana pouvoir te ngato ko leki ofingi ngai ça 50 millions de fois na ko leko na télévision on sait on kan zamba pa bola merci et si pour na fongolo nzela ta na osengelo ka nzamba pambole si po oya ngani yo sema bena loba villageois o na utamboka na sumana ba nini bana matali ba yebi wese wana ekuchevi wese ekuchevi wana ba bagunze maso suli bo doi mati soto mati oh nyonso wana biso to sala wana matali bana matali meza ba o mes o ngana bota mana mboka ngana bota bana ba Kongo oh unena matuvi na ntoto nana ngasumbana terrasse te
Il y a des termes. Ah, Boni, il y a des termes. Bon, non, ça là, on a français. T'es lingala. La maison t'es. Dans la porte, on a besoin de lingala. Il va lingala. Ah, écoute, la mondele, on a grand besoin. Bon, ça coûte la congolais. Ah, ça papa n'a rien à soumettre. Papa n'a rien à soumettre. Voilà. Donc, pour tout le baquet, non, juste au putain, il est toujours matin. Toujours matin. Donc, voilà. Tout le monde m'a dit pour la maningate. Na aussi sur l'ande pour la kibutu. Donc, tchanase, ans avant de pour la. Est-ce que Bakoyo? Bakoyo kana. Ans, Soko déjà terre. Soko za, moi t'es on. Non, pas na télévision car. On a joué. On a téléphone ba quitté. Ans na télévision Bakoyo. Ans, so za iloko pas mo la ndeko na yo. Ba mo au final. So za na besoin de soutenir ba ndeko na yo. Soutenir ko final. Soko moni ke okomaki na poto. Parce que aux habitants nous avons un problème et nous avons fondé nous avons bondé la bitumbo nous avons bondé la qui on a peu au commissaire au yosa tant nous avons fondé la qui va porter alors fondé la qui va ninga porte le thème et il doit être quelque chose en peu pour la taxi c'est madame va le hôtel il qu'on a la ligne on peut ça n'a pas conseil mais bien bateau nous avons bien balé les beaux on peut ça n'a pas conseil même bande ko na bino ta boki ni bosa na ba live bozo so na bango mais na mitema bazolo basirbino tout le monde va théâtre bien mbongo bazana na théâtre nous faut na baza ba na poto wana surtout si Fatou miracle boso ko passer pas na télévision mais azana mbongo na mais avant na ye Zigura tout ce monde allait pas rater mais azar star non V12 azakuna nani Willy Mambu azakuna ba meta pinga ba sebele ba no barate ba fana na bango meta pinga ko boya bêtise ba zena la guerrière ba sakuna ba no barate ba blo musu te ba nini ko bomango to ba guerre te ko biso na poto to yo ratela na artiste qui te ba leki ba te mudali ka mudali ki mudali ka nzambe nzambe ni mudali ki parce que ma zo pema tikali zéro papier donc ça m'a pas mon absolument surtout donc numéro dans un téléphone c'est plus de 143 89 39 72 78 7 mais là il y a et là on est que pour me payer la figure tiga yo good one payer ligo yo ka abitala batuna yo bake ko sutukela ngo to biso to lia ngo bango ke sutukela mais yango na yaoudi yebisa batuna ke yaoudi bazo bana yango na yaoudi na biso ngabi ya baba lelo na bango yaoudi mama nini ah non merci vraiment la maman qui est là ah basta la gagne vous avez pas important keba ba français là ba français na wono lobaki na ngo keba boso nyango na bosa nyango ata na osika na kanda na donc voilà na ngaki mingi na pisi bana mwana mami pe la officier Sambo Georges bon nzamba pisi ka mwana moko yo na sanaye donc soki mususu ya tinzamba mo kabile pourquoi donc na pe na pisi bana na misat ko nzamba pesa ngai donc Melissa Madula Stéphane Lekole Kevin Kadilu wana bosa te bana ba ndi kuna za bana ndaku la Rose Tumba Myriam donc na santé na bana de nzambe apambola mutu nyonso oyo ala biso na sarato la télévision na top média donc vraiment en tout cas nazana kuna biso na lobi na be en tout cas olimisi na vraiment na pesi mbote na Pedro Manene na mama Sylvie Manene na pesi mbote na yabo Alima na Dakar mama Véronique na Canada ikosu mututo na Suède na bosante Pauline Blami na Grèce Charlène et Toubadi depuis quelque part na biso mbote belé tema ngunji ya ngunji na biso mbote belé Charmante Toubadi depuis Matadi na biso mbote belé ya papa Serge Kondi na biso mbote belé na pesi mbote na libota mopimba ya Mireille Toubadi ngai moko 7e baga bandiko na ngana bingaka bino mingi vraiment bandiko na ba artiste comédien et na on la bino makasi surtout ya basi et te boumela penza boineza la c'est ça les frères vraiment et nazo ba pona basi te kama ba mama tadi nini na za na mama parce que mibali basiliki mais ba mama basepelité mibali basiliki mais ba mama basepelité donc voilà merci na ba mama nyoso théâtre wana moni via pile qui bien monde et puis la moto la moni et bakata vimbo ba couleur vraiment merci ma sœur chérie la mine tellement tourner la film bakata ba couleur et la chaîne bakata vimbo Gabriel tout ça tellement belélé andaya
toza ebele Suzy Bantu, Theresia, Maman Top. Maman Thérèse a éprouvé. Maman, oui, akufelaki petite sœur na ye. Mais condoléances vraiment ma sœur. Ils ont ma samedi, mais biso papa koyi, ils ont ma vendredi. Non, samedi. C'est ma samedi. Ay, nzambe na lola. Donc, les bikadeni tout ça là vraiment en tout cas. Merci la conseiller na docteur Bernard Yaidi en direct des États-Unis vraiment. Merci nzamba pambola. Biso na bisa noté première visite na biso. Pas tout le monde est à partir vraiment donc on va la monde on va le voir sur là on a besoin de conseiller na biso CG na biso pardon CG Joël Lieki on a commencé CG na biso Congo il va aller sur Congo il votre sœur est là votre maman est là la meilleure habile ministre j'en profite et on peut s'appeler merci à mon conseiller juridique maître Magui Makesi maître Magui Makesi oh Tika, oh notre papa, Alinga Bissot m'a bêté. Maître Magui Makesi me tout beaucoup bien. On avocat na biso. Abundé la biso vraiment en tout cas, avocat beaucoup bien. Abundé la biso là na makambe belé vraiment en tout cas. Maître Magui Makesi, merci papa. Merci beaucoup Tadi. Voilà, moi ça n'est fini, hein, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi, biso toze la tolaka kibino maman 7e bagarre, elle est passée. Tout cas na 2 minutes. 2 minutes. Na ebuto maman, on le ebuto doit être ebuto, 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 ah, doit être. OK, voilà. Donc on va aller malasi. Au revoir. Au revoir.